Parce que nous ne sommes ni des rats de laboratoire, ni vos cobayes. Nous disons non à vos vaccins en Afrique. Je suis Lady Sonia, une digne enfant de l'Afrique. Et je dis non, je refuse que le continent africain soit utilisé pour tester le vaccin du Covid-19. Non, l'Afrique n'est pas le laboratoire du Covid-19. Je suis Belange et j'ai dit non. L'Afrique n'est pas le laboratoire d'essai pour le Covid-19. Je suis Ado Yue, un digne fils de ces beaux continents qui n'est rien d'autre que l'Afrique. Je dis non. L'Afrique n'est pas un champ d'expérimentation pour le Covid-19. Eu sou a Cécia Eunice e nós vamos dizer não para de usar a África como as vossas experiências. Je suis Afouz, un enfant d'Afrique. Je refuse que le continent africain devienne un laboratoire de tests Covid. Je suis Marley Yalala et j'ai dit non. Je refuse que le continent africain soit utilisé pour tester les vaccins du Covid-19. Mein Name ist Lies und auch ich bin absolut gegen den Versuch des Impfstoffes Covid-19 in meinem Kontinent Afrika. Je suis Verdo Traiteur et j'ai dit non au vaccin de Covid-19 qui va être testé en Afrique. L'Afrique n'est pas une poubelle ni votre laboratoire des tests. Je m'appelle Sonia et je suis une digne enfant de l'Afrique. Aujourd'hui, si je me lève, c'est pour dire non au test de vaccin Covid-19 en Afrique. Non, les Africains ne sont pas des cobayes. Non, nous ne voulons pas de ce test en Afrique. Je suis Ruth Cabot, une digne enfant de l'Afrique. Et je dis non. Non à ce vaccin. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas un laboratoire de test. Et nous sommes encore moins des cobayes pour venir tester sur nous. Alors nous refusons ce vaccin. Je suis Nikindila, digne enfant de l'Afrique. Alors aujourd'hui, je viens dire non. Non contre le vaccin du Covid-19 qui s'apprête à être testé en Afrique. L'Afrique n'est pas un laboratoire géant. Alors je dis non. Mais disons non, tous ensemble. Ich bin Whitney. Die Menschen in Afrika sind keine Laborratten, die für Forschungszwecke ausgenutzt werden sollen. Ich bin gegen den Versuch des Impfstoffes in Afrika. Bonjour mes chers compatriotes congolais. Je m'appelle Freddy. Nazo ko intervenir na audio Oyo en rapport avec la récente sortie de Dr Muyembe au sujet à vaccin test et à vaccin contre coronavirus na République démocratique du Congo Mbokanabiso. Je préfère faire cet audio na lingala pour Toyokana Malamu. J'ai entendu le docteur Muyembe avec affirmation, na démenti wana wa été porté ou bien éclaircissement, koloba que vaccin wana bazo testé yango déjà na États-Unis na Chine. Moi je vis aux États-Unis, je dis que c'est une fausse information. Pourquoi? Président Trump, tous les jours, on a task force où il dirige à Sarabiso rapport, il y a évolution, il y a coronavirus, il y a un mécanisme pour lutter contre la maladie là. Il n'a pas encore parlé du vaccin, ni d'organisme où ils allaient habilités aux États-Unis, à l'instar, il y a FDA, il y a CDC, ils n'en parlent même pas. Docteur Muyembe, avec courage, avec audace, avec affirmation, azoloba que vaccin wana basi babandi ko tester aux États-Unis. Docteur Muyembe, moi je vais vous poser 3 questions. La première, aebisa biso na ville ni États-Unis, na état ni États-Unis, combien de personnes ont été testées et quels ont été les résultats à test wana. Soka répondre biso na ba question wana, biso oyo toza awa na États-Unis, nous allons mener des investigations auprès des services habilités pour toyeba batu nini bazalaki testé et quels ont été les résultats. Écoutez, docteur Muyembe, ce sont des vies humaines que nous devons sauver. Combien de fois Bokoriko Salara ba blague ya bona ba bomo ya batu? Je fais vraiment cet audio malgré mes états, mais je me suis dit que je ne dois pas me taire parce que zali bomo ya batu ne bozo tiango en jeune de wana. Faites très attention. Faites très attention, chers compatriotes bandekolanga ba congolais et sika pibosa dans le monde entier. N'acceptez pas ce vaccin, ce qui n'a pas résultat nango et produire té. Ce qui barobi barobeka aux États-Unis ou partout ailleurs, tous là, résultat ya vaccin wana na banzoto ya batwana et kosala ndenge nini avant que bisoto ndima yango. Docteur Muyembe, prenez vos responsabilités. Ici, je suis en train de parler à ma politique, mais à bon ya batune nous devons sauver. Tout de suite, au koufi trop, peut-on a besoin de souiller au koufate.
Si vous avez l'occasion de partager cette vidéo, cet audio, faites-le s'il vous plaît. Nous devons sauver le nôtre. Trop, c'est trop. Merci. Chers compatriotes, je viens d'apprendre qu'une vidéo circule dans les médias sociaux et je l'ai moi-même visionnée. Mon message de ce soir est d'apaiser la tension que j'observe dans la population. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays, notamment les États-Unis et en Chine. Par ailleurs, nous savons toujours que les vaccins contre la polio, la rougeole, les tétanos et tant d'autres que nous utilisons aujourd'hui ont été d'abord testés en Belgique, en France et aux États-Unis avant d'être introduits ici chez nous en Afrique. Récemment, en Afrique de l'Ouest et en RDC, des épidémies de la maladie à virus Ebola ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'un vaccin expérimental RVSV. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. Pour l'instant, nous nous focalisons à maîtriser la pandémie du Covid dans notre pays. Le plus important pour le moment est d'observer les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Ensemble, nous allons vaincre le Covid-19 en RDC. Peuple congolais, toza bande kona bino o tozo vivre na mikili ya poto. Tozo kotinda ya bino voice oyo pona koyebisa bino boye. Vaccin oyo Dr Muyembe a publié lelo que bayokani que ba tester vaccin na RDC. Dr Muyembe a dit très bien que bateki population congolaise lokola ba kobai ya mindele. Vaccin wana eza fait pour ko détruire basi ba concevoir les sous-souté ko rendre mibali impuissant parce que but ya ba occidentaux eza ba réduire population congolaise de 10%. Pona nini mboke leki munene eza na bosui ebele et peuple congolais aza peuple moko oyo a mérité kozala na mboka wana te. Nde but na bango basali yangwana. Bapesi gouvernement congolais lelo vendredi le 3 avril 2020 47 millions de dollars na Banque mondiale lelo vendredi. Bapesi mbongo na tango na pourquoi Dr Muyembe a sali communiqué pour la Koloba RDC ezalaki sélectionné pour la vaccin bande kolabiso. Jusqu'à quel point vraiment gouvernement congolais bakonzi ya Congo bakoyi kozanga bolingo na mitema pour na kondima peuple na ye oyazo gouverner oyazo kamba azala vendu atekama boy vraiment na 47. Est-ce que 47 millions de dollars de valeur ya être humain? Des valeurs, il y a être humain vraiment. Bayebi bien de quoi est composé vaccin wana. Bayebi très bien. Et ça pour détruire organe, il y a nzoto, il y a batou pour population et ça la réduite. Bande kolabiso. Bo tambu sa voice oyo. Bo panza voice oyo. Bo marché bo bimanandela peuple congolais. Bo tika kondima makambu nyonso. Bo bimanandela nde bo koma ko sala. Bo boya vaccin oyo bo boya. Ce que ça la qui vaccin malamu pona nini mindele ba se tester bango moko awate bon mi poser la question ba mutu mwinda za kobai na bango pona nini ba se tester bango moko te awonde bazo kufa mukolo nyonso belebele bakangeli biso na banda kutobi mate po bazo banga liwa peuple congolais Ebola yake bomaki te esilisi peuple congolais te massacre kuna na est esilisi peuple congolais te malaria nzala
pasi kozanga esilisi peuple congolais te mais vaccin oyo ekosilisa bino bandeko na biso ekosilisa bino tobondeli bino na bolingo na Yesu boboya vaccin wana boboya yango bozo yango te boboya yango mindele ba se tester bango moko ba se vacciner bango moko bopanza voice oyo bandeko na biso vraiment tobondeli bino na bolingo na nkolo Yesu boboya vaccin oyo boboya bondima yango te boboya yango boboya toleli na mai na misu eloko musu tokoki kosala na minute ezate parce que tozaki ko espérer que gouvernement la biso akoboya vaccin ou akondima te ko tester population na ye mais à notre grande surprise qui s'est qu'est andimi yango likolo ya 47 millions de dollars mbongo wana bazwi est-ce que bako bongisa ta mboka bakosala nini banzela eza te mai eza te courant eza te misala eza te collier eza te bahôpitaux eza te bakosala na mbongo wana nini soki eza kaka te koenrichir bapoche na bango au sacrifice ya vie ya bainnocent au sacrifice ya vie ya bainnocent peuple congolais botelema boboya bobenga bandeko na biso baza na baintérieur ya mboka boboya vaccin wana bomisoigne na bokoko coronavirus eza maladie oyo ezovandra likolo ya zolo entre zolo na misu na sinus place mutu fo ezoloba belaka sinusite ezovanda wana soki ezwi yo osali bikilakila ya bokoko makasa manga bavix bachinois bakongo bololo omisipi ntango moto ezokota ekoboma yo te awa ezoboma mingi mpona climat malili na Afrique bango moko bayebi bien kekoki koboma na Afrique nde bomi awa te parce que Afrique eza continent oyo eza na moi makasi eko résister te pona moi bandeko na biso docteur Mouyembe aza complice na gouvernement bazwi mbongo je le répète lelo tomoni yango bokota na ba Google bolanda ba information na ba Google bokomona que Banque mondiale a versé na gouvernement ya RDC 47 millions de dollars aujourd'hui vendredi 3 avril 2020. Allo mama kuboni boni bana mama kuyo vile indi baopesa batu vaccin na makasi kota boxa wana na sima kuna iska ba kombata ba telemaka bakangi mebe moko eza wana baokota na kasi na police na bato kopesa ba vaccin na ba glacière na bango bazo pesa batu ba vaccin ba checker so za na maladi ba chompanzi so za ngote vaccin linga te na éviter ce côté na bino pe ba komi déjà mais baza déjà na réunion ya boxa baza déjà na réunion ya boxa bazo tamboula na ba immeuble na éviter